Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, Maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Comme vous le savez tous que vous servir, c'est vraiment mon devoir à moi. Je me bats nuit et jour pour vous amener les nouvelles que vous attendez parce que vous nous avez vraiment donné confiance. Vous pouvez confiance wana bo sabona na kati ya B52 parce que bo yebi que na kati ya B52 Maman B52 aoya kaka na ba news ba fake news te ba news ya lokuta te. La famille, si vous êtes nouveau ici, en tout cas, avant de plonger dans maman na likambo na biso, je crois que bon moni déjà na titre na biso, avant de plonger dans maman na likambo na biso, to kosenga na yo mutu okutani na libaku ya ko kutana na lien o mba ya liboso, au s'abonner, au fini cloche ya notification, au aimer, au commenter, au partager les biso message oyo pour que eko mapenza na matoi ya batu nyonso tout et toyeba ndenge nini tokotambola tope tokotambosa ba vie na biso avant to beta non lisolo maman na likambo na biso o toye nango awa. En tout cas, je vais demander à tout le monde o ayebi kaza famille bota bana ya maman na biso Bellevue Kondi la patronne à la poutine de l'écriture na kosenga na biso déjà kaka ndenge maman loba focus film ekota ki déjà hier assumé film moko na premier épisode déjà et pesi makambo nga mola Natalia on a bi mais finalement Bellevue aluka nini Bellevue aluka aela rabiso babiloko boeza la nini na moi sur oyo. Vous savez, la grande famille na vie oyo, moi j'ai compris une chose na vie oyo tozali na mokili oyo tozali assez mitema ya batu esi e baby ozo yeba lisusu te mutu azo sekisa yo mena kati na ye, tu ne sais pas ce que la personne pense de toi ou nini o ndeko wana o azo sekisa yo nyonso tu o akendaka koloba behind your back. It means, c'est-à-dire mutu wana makambu akendaka koloba na sima ya mukongo na yo, tu ne sais pas. La grande famille toyebi biso nyonso tu tokota nanu na sengi déjà na biso bana bana ya maman na ngai Bellevue Kondi la patrona, c'est-à-dire je vois famille bota mobimba oh na Nathalie film assumé te ok ndeko tala ndenge nini déjà ba pesi biso da moi piste tout monde a déjà neti ndenge papa aller azo ba ko assumer ba responsabilité na été tout monde déjà maman ni ndenge azana bana na yemi balé tonto dako na mwana egeti. Donc la grande famille Nathalie film wana na elengi nyonso ba audio o ngana yoki la famille, j'aimerais bien natie la biso ba audio na boyoka mais na respect o nga Maman B52 na la nango po na Bellevue Kondi la patrona, une dame très généreuse, une dame très courtois. La famille mokilo yo eza sous malamute, je vous assure. Mokili oyo toza ya na se ya mabele oyo toza eza sous malamuti. Mutu akomo luka ndeko na ye akwea pour que ye azala wana. Tomona kiango awawa. Na bana basi ya kitoko. Bakoma bakulu na bazo ko enlever batu na bamituka juste pour que ye a apparaître. Je me demande, je me pose mille et une questions de savoir Bellevue Kondi moi si oyo asala batu nini nga monso na bina bando tala na otala babolamu o asalaka. Bon en fait na invité soki babolamu o asalaka ngo pona nini mais mutu soki nature na ye eza ndenge moko boye atato ye to meka ko modifier to meka ko changer nature ya mutu wana et aussi mbakarate. Tout le monde ndeko na biso dadi, moi na papa na biso de fin dadi ki kamala aleka a finga Bellevue. Aloba ba nonsense à propos ya Bellevue, mais Bellevue oyo avanda na bango bien, asala bango bolamu ebele, mais rien que pona manigance moko boye ya quelques batu moko basangana ki bazo lukaka ba kwisa la patronne na Belinda Kandi.
mwana mwasi wana ndeko na biso abimaki ayaki alobaki o akokaki koloba. Je crois ceux qui bo beti tour na ba vidéo précédente a na kati ya B52 boko retrouver ba vidéo wana ndeko mwasi alobaka penza hein. Alobaka abosani bolamu nyonso tu ndeko asalela kai. Alobaka penza ya mabe ya makasi. Lelo oto ki ba audio ndeko moko ya mwasi abimina na ba audio ana mena rotia yango te na lobi bien pour na respect. Et puis qui pona kinga pour nga na pe responsable na mama bana. Je suis responsable. Na otia audio ya modèle wana te o ba olu baba insanité concernant ndeko na ngai pe lisusu mwasi. Na kati ya ba audio wana na yoki bandeko na ngande ko mwasi wana lobi ke ye il paraît-il que azalaki mwasi ya Bellevue Kondi la patrona. Bazalaki na Bellevue, bambongo ya Bellevue, babola munyoso Bellevue wana eza parce que Bellevue azandoki. Bande nga pendant tout ce temps azalaki wa pipo ya ko bima loba. Alobi abibimi cité parce que Aza déjà marié, Aza na mwana moko, Aza na belle famille, tout et tout. Mais moi, je ne trouve pas important que si tu es déjà marié, même ceux qui est solo, tout que non bongo, même ceux qui est solo, si ko na minute na minute, aye na bloko na audio na pourquoi? Vous ne voyez pas que ce sont que de manigance? Est-ce que vous ne le voyez même pas? Dites-moi la grande famille de B52, la mignonne officielle. Pourquoi batu bazoluka ko combattre Bellevue Kondi la patrona? Ngana mitu na question wana na ebite mkono ozoyano. Na question wana o ngana mitu na tongo midi pourquoi? Na rozala na peaceful moko na mutema na ngai. Bande ko na ebite so kimia na ozoyeza yandeni. Parce que à chaque fois makambo ebimaka na vanda kana bi oh. Mais finalement neto omona likamo bo soki eza que likambu ya artiste moko oyo ajuaka mingi na famille bota ebimi en tout cas ezalaka pagaille na internet. Batu nyonso bakoya babandiko oyo akoya kofinga fingi oyo akoya ya koloba alobi oyo akoya ya kosala boye asali soki eza mutu wana azalaka na ba Bellevue Kondi. Likambu wana ateloba na ngata papa sango Israël ata courant zate bakoluka ba groupe électrogène batisa soki groupe zate bazu ba panneau solaire batie pour que likambo wana epanza na ndeko wana azala humilié ndeko wana azala batu to monyango c'était de la même avec notre sœur Davina Apwa. Davina a eu ba problème ebele na internet juste parce que alobi bolamu ya ndeko na ye Bellevue Kondi la patronne. Et créer les problèmes et combien maté zongi babaye na makambu e bele oh bozomo na bino moko ezako s'est passé sur les réseaux sociaux. Moi je me demande ezalaka nini bolingo o batu bazalaka na yango 20 ans 15 ans passés et kenda wapi bande ko ngana yebi bande ko msusu babandaki ko sala ba tournage boke tournage boye o ana poudre te osengi penzo bi tina pesa poudre no nata ozipe poudre tina lokundo otie opakoli pe botourner oze boza bo yange maisha pesa no perruque na ona tu tourner là au tableau oze yange pas pesio perruque na e o tourner pe mais lelo oyo est-ce que makamande ngone ko sa masusu to kutani na lia tournage na zui poudre na yo na tiene longi na nga na ochate po nini bango nyonso tu bakomi ko banga na parce que motema mabese koti evandi ezui esika la famille eza nini na biso eza nini Bellevue asala nini siko ngapo na nga na oloba ndeko mwasi soko oyoka ngai to soko kokuta na libako kokuta na video na nga oyoyo tango ye koloba makambo pona Bellevue que ozalaki mwasi na ye tout et tout mutema na ye wana pona nini bandeko nyango bandeko na yango bomona ba ombaliaka bikedi na nguba ba balele la yango wapi
balele la kalipa na bikedi yango wapi nguba na bikedi wana obino boya kaka kolo babande kwa Bellevue balia ka nguba na bikedi bomone la bango côté nini la famille. Pourquoi nous tolinga toujours to exterminer muninga to kitisa muninga to longola na place oyo azali. Vous savez réputation ya mutu basomba ngote réputation ezelo moko ezelo moko extraordinaire. Bellevue si batu ba baby sa réputation na sur le monde ya réseaux sociaux. Bela banzo ofinga malelo te depuis année nini moi sa bato afinga makolo poussière mabe afinga maboye mabe mais bon mon ateke mutango tangu bo continuer ka ko finga nzambe wana a continuer ka ko pambola Nzambe wana ao continue ka kopambola ye ao pesi ka ba makanisa kitoko ao tsae kati na ye kaka ba innovation du jour au lendemain a continue ko sala musala na ye oyo azo sala pona ko sunga peuple pona ko sunga population. Botano netika na premier épisode ya film oyo assumé oyo atali penda film oyo na bokebi nyonso tout à comprendre déjà neti ngande na zabwe ponga na yebisa biso nyonso soka bela buake loko na talika premier épisode na bia oyo ekeboy bande kwa famille bota ba mama Wina ba mama Clémence ba mama Claretta ba nyonso tout ozana ba na famille bota TikTok eza mona to pesa ba point de vue ya pièce ndenge zo kendele déjà j'espère que ba au contredire ngate. Pourtant, Natal déjà bonabi non, c'est vraiment une dame oyo nzambe à travers ye nzambe azako utiliser yepe pour na batu ata 10 20 30 tata batu mi balé to mutu moko a changé. Pour ba film ezaka tellement éducatif que otala bolobi non nzamba pambola moi sur. Nzamba pambola moi so eza ba forme net ba film ba karachi ka to ba nota ba film ba nigérien à travers ba film la bango to ki ko comprendre makambu mo ebele c'est de là même nzamba tia Bellevue atie kati ya Bellevue ozomona bela aye na film botlandi film boye o comprendre vie obité donc on a bandon sala donc ezaki nango boye vanité de vanité donc ba film nyonso tout au talaka ozozo moins quelque chose etikali na kaboche et puis et changer vie na yo na ndenga mabete mais na ndenge moko ya bien siko pourquoi ko lukaka akoya ko dénigrer to ko kitisa muninga na internet ndekwa mwasi oyo yo ko lobozaki mwasi na ye. Pendant tout ce temps, tu étais où? Ozalaka wapi po ya kobimisa makambu oyo. Tant ozalaki mwasi yango ya ye wana. Obaneko enjoy osepela kana kinki chéri yango. Lelo oyo nini esali ke oya kobimisa yango awa na réseaux sociaux. Bozo mona teke eza bassesse. Eza vraiment bassesse ya bassesse. Moi ça bato qui pa na été bo finga e boy a occupé a bo sale boy occupé au moment où bino bo finga ya za ko avancer vie ezo continuer la azo ko continuer ko avancer na vie na ye to luka to bongo la mitema to changer ba comportement la grande famille to sala ba débat moko o ezali loyal moni ba débat neti ba supporter ya we hana jibe baba no sala ya vita na imana babando sala ba débat moko loyal tout tika ko kokota na ko personnel kokota na ba vie personnelle ya baninga ya bandeko mususu bazoya na makambu ya solo misusu baoya na makambu ya lokuta rien que pour nous déstabiliser. Moi je me demande franchement je me demande ezalaka nini ezalaka penza nini la grande famille. Mutu aza mutu boyebi Bellevue yango mpe ndenge aza wana ata ndenge akipaka ata aloba te moko motema bato esukaka moko mutu asukaka bi mais pourquoi kanga me nga bela na oyebi so elo moko nzambe oyo oservaka boyebi nzambe atika tozwaka exemple ya Job. Dieu savait que Job ata batonte na lolenge nyonso tu aosede te. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, okoki kozwa nyonso ya mwana nga Job, mais molimo na ye kosimba te.
Parce que Dieu sait, hein, Nzamba yebi aza ko assumer que ma capacité o yo Bellevue ozanango ata batu ndenge bazo ya mata kita tombola bwaka tindika tiakal. Nzamba yebi que na oyo atia kati na yo okokende toujours de l'avant. Donc pour moi ma sœur, Bellevue Kondi la patronne de là où vous êtes. Ce qui vidéo est comme na matoi. Moi je m'aimerais juste vous dire car kanenge mokoloba focus travail. En tout cas focus travail. Ba oye anga na yebi keza balini bataneti nungu poto koma distrait to bandolanda ba nonsense wana ba film na biso etala matin famille bota na sali kane mama sana na bengi bino combien de fois 3 fois bolanda nyonso o ezo eloba matin concentré focus na ba film to consommer assumer na biso o ba mabwakela ki biso déjà depuis hier. To consommer film na biso la grande famille de B52 la million officielle na invité ba dina chunion soboya ko consommer film na invité ba pecha lover tout boya ko consommer film na biso ba kuku boya ko consommer film parce que eza film moko éducatif ezo pesa bon pesa nga raison ata boya loba na ngo boité mais bo pesa nga raison parce que biso moto yebi capacité. Combien est-ce que notre star, notre sœur, Bellevue Kondi, la patronne, elle est capable? Et puis, dans le film, on t'a ça là, na casting, na film, fona niata maman ni, fona niata dako, fona niata omari, fona niata tonton loulou, fona niata nani maman Marie-Jeanne Bololé, fona niata maman Monseka, fona niata Daili, fona niata. Donc, donc, tant ça casting, on a pas été sur la inspiration, ba film ane yaka, na ba inspiration, y a ba artiste et la kaina mutu. La grande famille, aimons nous vivants. To look to tika ko luka ko détruire bande ko na biso. Bazo se la biso musala o ezake. Na ba stress o tozana, na ba mboka na biso a Congo. Bino pe na ba stress o bozana on kuna na mikili ya poto. Ba boake libiso moi assumer botali o se détendre lundi film o bien te gloire à Dieu. Moi stress muke longwe. Alors to tika ko luka ko fina ko étouffer ba artiste na biso. Complot nyonso tout batu bazo sala pona Bellevue Kondi la patrona. Eza nul et sans effet. En tout cas, ils ont nul et sans effet la famille. Pour terminer, na osala susu appel na bandeko nyonso ya famille bota. Film kaka ndenge se kota kitoza la focus. Total la film wana en cascade. Hein? Tos moment ni assumer wana. Ngana yena ngosiko na ndenge na ngape to assumer ba film na biso. Toza la conscient ya ba film na biso to landa yango na bokebi to partager. To commenter, to liker ba film na biso, to assumer ba responsabilité na biso quand on s'appelle famille bota. Donc assume. Oui, assume. Famille bota, focus. To landa te nyonso tu o nga nazo benga ngo makelela wenze ba nungu. Mafinga nini te bela sa fingama. Nyonso tu oyo ezo yaka sima babanzi ko luka ko maniganse lisusu esi afingama yango. Donc to landa te toza la focus na ba film na biso kino ekokene na kosila toyebi biso moko mama na biso atika kabana na enzala te tango oyo ezo sila mbala moko a flasher déjà. Après flashage de l'obamaka. Après qu'on na bata plenza ko ba mingyo sambe après qu'on flashé lobby nango bozo tozu teaser après teaser nango tozu premier épisode malgré to bi que mon peu ba caprice technique ezanga raté mais maman a salaka de son mieux pour que a servir au banana ye boyebi sengoni ni mama zala nango na vie. Maman boti banana ye, a kolisi banana ye, a tangisi banana ye. Vous savez ce que maman a besoin? Biso ba mama to yebi nini. Ngande na zabo na kemba koboko la bana ngai. Souci nange za ke lobi na bana nga, na mona bana nga ko emerger.
souci na ngeza na mona bana nga lobi bazala malamu ndenge moko na belle vie kondi la patrona boki pete bolanda te toloba kito ya tolmeka un peu ko benda biso matoi bomoni nga na tie video wana audio wana tepo na zata na pose ya kotia yango tepo eza na ba anglophone babenga yango nonsense po no yekola pe mo anglais mkie no yekola mo anglais mkie eza nonsense o ba anglophone babengaka du coup nzamba lola apambola bino bisika nyonso boza to continuer toujours ko bondela parce que to yebi kebela loba to sambela mingi pona ye oui to continuer ko sambela pona ye nzamba pese makasi nzamba pese pena makasi oyo azalaka nango ekoma plus que voilà, abonnez-vous massivement ici chez B52 la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez les biso vidéos et ça la biso plaisir yamakasi nzambe alola apambola bino bisika nyonso ezwami bino assumez eza déjà sur le terrain lelo tokozwa deuxième épisode hier c'était premier épisode na biso en tout cas musala et les kamaloba na ebele toujours belle vie la patrona toujours belle vue kondi la patrona musala eleka na maloba ebele. Voilà ma grande famille de B52 la mignonne officielle. Je me te dis pourquoi pas venir un peu avec cet élément pour te partager en haut ensemble nabino awanakati ya B52 la mignonne officielle nenga na loba que na B52 tolobelaka nyonso tolobelaka sport tolobelaka musique tolobelaka politique tolobelaka théâtre tolobelaka nyonso awande mafinga elekati mais artiste na biso nyonso ya mboka na kati ya B52 tolobelaka bango mais mingi tonia taka penza c'était na likambo o etali famille bota de belle vie kondi la patrona mais rien n'empêche sur likambo ko eza ko kolobela pona ndeko na biso Sydney Kevin tokoya tokolobela soki likambo eza kolobela pona Barcelone tokoya tokobeta mbela soki likambo eza koya koloba pona président na biso Caleb bienvenue to Kebana toya tolobela donc yango wana na pesi bino nyonso merci pour la confiance au bozo porter envers biso abonnement ezo mata se ko mata en tout cas objectif eza 10K na B52 la mignonne officielle. J'ai confiance en vous nayebi que et aussi mbato sa kande to kanaki nzamba pambola biso bisika nyonso bozali soki Yesu Kristo oya kela likolo na se azongiti la famille ngana bino tokokutana na mikolo mizali koya nzamba pambola biso. Bisous, bisous, bisous. Bye. Oh, la mignonne. Botika la binda sans la mignonne au Bongolian. Oh, zéro. Le bezala qui n'a dit, c'est un ado au Bongolian. On a un. Yango zopesa posa kozongisa nga bebe na nguluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.